doit mettre sur pied une dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, il y a l'élo, ezali édition spéciale Oyo Tokolo Belela. Boyebi qui vraiment actualité Mikolo ezako bouger, ezali ko bouger netibiso toza chaîne moko d'actualité. Toko lalate, toko vandate, toko landa masolo nyoso tu na marque ezali ko kendele. Boyebi tozali na période électorale. Ba candidat oyo balingi ba bunda na Félix Antoine Tshisekedi na élection na ebandeli matata mponyo awelelaki parce que azali muto ba infrakata. Toyebisaki bino ke matata mponyo ye akosala kutu ba élection te parce que akokendelo bwaku. To monaki ba Rex Kazadi, to monaki ba Frank Diongo, tozali kozela parce que toyebisaki bino penga na yebisaka bino makamba bosolo na yebisaki bino ke Fayulu akokende parce que azalaki na choix sous terre bandai ko bondela seni esala calendrier moko spécial pona batu na yeba kenisu ko déposer pona ba députation et simbakité parce que seni eza Fayulu te diye moko azui décision to lakisaki bino ango akokende kotika na semaine oyo mais déjà donc semaine oyo le lot tozali mardi ezali ko bouger déjà donc le lot toko lobelela bino na kati émission dépôt ya candidature ya docteur Mukwege. Docteur Mukwege to bandaki ko kebisa ye, to bandaki ko yokola ye mawa. Docteur Mukwege to bandaki ko banga yo te, to bandaki ko yokola mawa po okosambwa na marque moko donc banda o banda kosala chirurgie oyo ya kosala ba mama kosala ba réparation ba mama dona no samba boete. Docteur Mukwege donc sikoyo ozali lisusu docteur te, ozali chirurgien sous te, olati poso politique. Na yebisaki yo ke politique tous les coups sont permis. Politique bato ba kufaka na yango. Politique ba bomaka donc moi si obomiye bana obomiye politique soko komi kuna makambo mususu ya logique olingo ko sala au monde o sala te bato azo comprendre mais ndenge nini azo sala makambo te politique ezala makambo nango. Docteur Mukwege netu yo poni politique otiki chirurgie oponi na yo politique donc oyebi esiko ti makolo nazo répéter le kaka tous les coups sont permis. Sikoyo ozali politicien to ko traiter oneti politicien ozasu docteur te mais to bandai koyo ko le mawa parce que mindele bazali ko kosa yo parce que marque okosambwa mbongo akala ikosa okosambwa parce que na élection oyo congolais azasu naïveté élection oyo à décembre muta o gagner Félix Antoine Tshisekedi azate batu mususu bakamwa César Ngadi olobaka bopo boyebi boko tricher ezate na seni oyo ya Félix Antoine Tshisekedi tricher ezate bino moko bozomona bomonaki président de la République tokolaki sape bino ango na bité ceux qui émission écologique avant ou bien après bokomona président azali populaire partout ezate ke oa ke na Kasai et pas bande konaye rien présent place tout azo okende. Donc bato bazo ya bango moko na sentiment na bango ba pesi bango mbongo te bomoni na Katanga kuna na Kasumba lesa place à beti meeting to kotiela bino ango donc vraiment bozo mona ke président batunyo surtout balingi et puis congolais alingi ba jeli susute congolais tozalaki bana mawa lelo tozongi ne sengo grâce ya président de la République Fachi Beton na kanisi bozo mona na ba réalisation oyo
tozali kolakisa bino bozomona musala ndenge ezali kosalama na Congo mobimba. Congo ekomi chantier. To revenir na sujet na biso ya dépôt à candidature ya Dr Mukwege. Dr Mukwege comme le babilobela omboka eza par terre obona mais Dr Mukwege politique on bandi on a vitesse boy. Politique on bandi on a vitesse boy. Bakena malembe. Ezate ozo panza mama donc ozo bongsa soki mama ndenge nini donc chirurgie ezali politique te. Bakena malembo bandi na ba momoko boye ya ba marque moko boye donc ceux qui kanambe tanga zalaki wana Kabila makambo yo lobaki yango te. Mais toyambi yo bienvenue au club mais yebaka ke na politique tous les coups sont permis et ça bloc opératoire te. Bomoni na expliquer bino candidature à Mukwege. Mukwege omoni mindele babandaki o préparer banda kala parce que Félix Antoine Tshisekedi akangi madusu nyoso tout place mindele babandaki ko profiter ko yiba biso ba minéré par les billets ya Rwanda. Siko ba rêver que oh ya komi wana zabi pena mwana mboka a boucher ba tout. Yango no monaki bazalaki ko préparer mutu na bango oyo ba yebike ba ko manipuler à travers ye ba ko kota babandi susu ko yiba ba numéré ko yiba ba minéré na biso ba kotisi biso sous désordre tozalaki nango. Mais docteur Mukwege donc ozasu docteur était politicien Mukwege candidat na élection présidentielle bino moko kaka botala soki penza to vandi donc parce que avant to bandoro lo bangote mais to lo baté donc est-ce que vraiment docteur Mukwege a mérité prix Nobel de la paix ni nasali totanga ba Mandela totanga ba président Sadat de l'Égypte pour ne citer que ces deux là donc ozo sentir donc Mukwege ba ko pesa ye prix Nobel ya makamoko bo bien ya médecine ou bien ya chirurgie mais prix Nobel de la paix pour bomona donc bazalaki na likopa banda kala mais Mukwege yebaka ke batu combien ba papa belé biso toza na bon tikili wana tozomona ba papa belé donc azalaki na lem susu donc ozomona PDG côté moko lem susu secrétaire général côté moko women azalaki ne pepele a continue politique et bébiselier masolo tout au monde lem so a womelita longwe donc moya zonge sika zalaki te donc vie baby Mukwege yo tango ko kata na élection au monakanisi moyo zonga na hôpital wana ozalate oye bakutu ko opérer sous basité donc parce que mutu e ko beba yo e ko beba Mukwege mais en tout cas na débita ba mindele ba kosi yo monde bando ko hésiter fallait tika mais to sepeli tous asiko ba candidat moka bien yo donc Fayulu kuto ebinae donc tous se préparer déjà dans deuxième épisode il y a vérité des urnes donc Mukwege oye Katumbi oye donc ba monaka ke facha ko sangisa bino na mipiku a niefuni bino parce que so ezaki na batu moko en face à mabe to sangisa bino to niefuni bino donc bino moko botala ndenga kendaki ko déposer donc ba dossier naé pour na cause à la candidat il y a élection présidentielle et puis ba déclaration à Salaki donc restez connectés sur Clébois original on revient tout de suite. C'est avec fracas. Le docteur Denis Mukwege a déposé son dossier de candidature au siège de la Commission électorale nationale indépendante. Le prix Nobel de la paix 2018 a donc souscrit sans hésitation au processus électoral qui l'ouvre l'arène politique, après s'être consacré très longtemps aux côtés des femmes victimes de viol. Toutes les formalités remplies au bureau de réception et traitement des candidatures, Denis Mukwege, à l'instar des autres candidats qui l'ont précédé, a eu un échange direct avec le président de la centrale électorale, Denis Kadima Kazadi, assisté du rapporteur Patrice Yamoulela sur le processus électoral. Entretien qui a consisté à un aperçu général sur l'évolution du train électoral. Denis Mukwege, qui fait ses premiers pas politiques, a donné ses impressions. La finalité, c'est les résultats qui comptent. Ce que nous attendons, c'est de voir comment ce processus va aboutir. Et si ce sont les meilleurs qui gagnent, on va l'applaudir. On a décidé de s'engager dans ce processus, malgré tout ce qui s'est dit. C'est puisque nous croyons à la capacité du peuple congolais de pouvoir non seulement aller voter, mais aussi
à la capacité de défendre son vote. L'homme de l'hôpital de Panzi est le 7e candidat à se lancer dans la course menant au pouvoir. Pourquoi maintenant? Je pense que c'est puisque notre pays va très mal. Et il va très mal sur plusieurs plans. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes devant une crise qui est une crise existentielle. Cette crise est existentielle puisque notre pays est occupé aujourd'hui par des pays étrangers. Nous avons plus de 100 groupes armés à l'est du pays. Et je crois que dans ces conditions où on ne gère plus l'intégrité territoriale de notre pays, il y a urgence. Il y a urgence puisque nos richesses aujourd'hui sont bradées et nous vivons dans une situation de prédation sans précédent. Alors que tout le monde déclare que l'avenir de la planète est en République démocratique du Congo, malheureusement, les Congolais, lui, vivent dans des conditions inhumaines. Et je crois que ce n'est plus tolérable que en fait, le Congo puisse être toujours la source du développement de notre planète, en commençant par les véhicules, les pneus avec les caoutchoucs. Nous avions perdu 10 millions de personnes. Et après la bombe atomique, c'est l'uranium congolais qui a été utilisé. Le développement électronique, c'est le coltan congolais. Et demain, ça sera le cobalt congolais pour la transition énergétique. Et devant cette situation, nous ne pouvons plus continuer à rester indifférents et laisser les autres gérer notre patrimoine, gérer nos ressources en nous privant de tout. Le Congolais a toujours répondu absent par rapport à tous ces développements. C'est urgent aujourd'hui de pouvoir faire la part des choses, mettre tout simplement les Congolais en orbite pour qu'ils soient les gestionnaires de ces biens. Le président de la CENI vous a fait l'honneur de vous recevoir dans son bureau. De quoi avez-vous parlé? Nous avons fait les tours d'horizon par rapport à ces cycles électoraux. Bon, je pense qu'il est dans la position où il doit donner son point de vue. Mais je crois qu'il appartient aussi à tout citoyen de pouvoir juger de cette qualité. Et je crois que la finalité, c'est les résultats qui comptent. Ce que nous attendons, c'est de voir comment ce processus va aboutir. Et si ce sont les meilleurs qui gagnent, on va l'applaudir. Si c'est le contraire, on dira que nous ne sommes pas d'accord. Et je crois que nous, on a décidé de s'engager dans ce processus, malgré tout ce qui s'est dit. C'est puisque nous croyons à la capacité du peuple congolais de pouvoir non seulement aller voter, mais aussi à la capacité de défendre son vote. Pour moi, le fait de déposer ma candidature, de prendre la décision, de quitter mon confort, c'est déjà une victoire pour moi. Bino Moroboiti Kotala, pour bateau bazol bake président de la République, oh azosala ki dictateur sorini nakanisi banda Congo banda na lutomona te ba opposant bazo notika ba dossier bazo yamba bango, donc normalement bazo le capé na chaîne nationale boyebi na Afrique chaîne nationale les rapports na pouvoir, mais en tout cas oyo fati azosala en tout cas on dit mete azandoki ba mukwege pe ba faso eza mystique ba face à mukwege na ki présent les années net et ça là ba genre moko boye donc il y a mystique ba face à penza et aussi mbaté na ki présent donc de toute façon pas ozoate donc ba face à ba bubu ya ba Rwanda Burundi do marque moko boye donc ba face tout suite otika ki ngo banda kala to comment va présenter au fachi béton donc rana souki donc à kata souki zongenga donc ba mouchoir net mobutu soit bemisi mouchoir à pembe ba face à ba mukwego donc ayebi kutata coiffe bon donc vraiment ba face au moins été vraiment qui présente peut-être la face et ta la rappel ce qui m'a kendeni na forme déjà facha lekio na forme ko sakanate mais mukwege to bandai ko banga yote mukwege to yambio bienvenue au club mais mukwege nazoye bisao kaka. Tous les coups sont permis. Politique, ils ont na makayabute. Politique, ils ont bloc opératoire te. Politique, ils ont masolo mususu. Donc, netio, otalagi penza elongi, na glace lobi que bon, ngai na tiki makambu. Il y a bloc opératoire, na ye na politique. Bon, ça va.
biso to bandoko banga ote to bandoko lo mawa. Donc pour prix Nobel na oyo basayela ki wana oyo babosana ki kopesa yo ndenge musu ba peso de la paix et sambwa nango donc tolinga kité parce que bon esala ka honneur en mboka mais na marque oyo ko sambwa mukwege yo donc obimisa batu libanda pour le baké ba yibi ba point o ba yibi yo ba voix na yo donc mukwege oko katana oko zuakate. Donc ça lit bien pour déjà yo za mutu moko donc za fo mutu talaka tang biso to ba casque bleu ba kende yo ozali kolinga batikala parce que tant bazo guerre ezali tant bazo boma batu yo eza fond de commerce na yo eza neti bato ba pompe funèbre donc so bato bazo daete société kangami neti yo soki donc ba guerre silikuna na est donc yo fond de commerce est vidé donc mukwege oza déjà fitiole. Donc vous allez pion ya ba mindele to yebi mais yona mindele na yo boko sambwa na marque moko zela na janvier proclamation donc oko lela na muno kwa mboka na habité soki o lela soki na kota père na soki na kota mère non ti maman na Belgique alobaki na habité soki yebi su ki Burundi donc oko lela penza na ki Burundi donc merci. Nandengo sali choix to bandoko zelango déjà mais mukwege oko regretter o sali o moni po zonga susu na kidokotolo oko kokate na ko opérer oko kokate parce que mutu na yo eko beba otuni fayuluté o moni fayuluté ti lelo mutu ebeba otuna fayuluté o moni de fayulu akoma donc ti lelo mutu na eza bien te donc vraiment mukwege to sepeli oye élection présidentielle comme elengi parce que bata mike so bakatana ki wana bien te puis bato ya mike wana donc na calibre ya facie ngo simbate donc bino nyo surtout wana toko sangisa bino facia sangisi bino niefuni bino et puis donc toko tala ndenge boko lela na munoko ya mboka donc yango wana lelo vraiment to tenaki donc to la kisabino dépôt ya candidature ya politicien za sous docteur ya politicien mukwege wa atiki ki dokotola ye na politique ndenga tika ki na ba déclaration asele ba déclaration azosala donc na l'air ya Kabila bandoko sala ngote donc vraiment to tenaki to la kisabino ngo na kati ya 5 minutes édition spéciale donc restez connectés sur Clébois original pour la suite de nos programmes. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de $5 000. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Poulmanebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Poisson tala mbisi pe ya mwana te aza minere te aza mukolo ndoboko liango familial otondi mbisi basangisa na crevette kaka ya mbisi basangisi na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette otobengi kamundele mayebo yo biloko nyonso ya mboka pa galaxie mambo tozolia c'est mambo galaxie
tozosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriété tie mosapi na biso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo, c'est du wow. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o koltia ngo na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est relative ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavou. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la diminution là. Toujours. Salon number one, chez Elbito Coiffure. Il coiffe avec sourire, il coiffe avec noblesse. Chez Elbito Coiffure. On doit mettre sur pied et nous créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au salaire aux amants c'est vrai, tout yo du ventre. Clever!